Bozalaka ebele bomesana kolanda magazine pesa sango bopesa biso basango na bino po biso pe topesa basango na bino na baye oyo baza na basango na bino te. Totalisa bino page découverte oyo magazine pesa sango esalaki na commune ya Njile na quartier 1 na planète J toke komona lave-main intelligent lave-main oyo ozano na posa kofongola robinet ya mai te po mai ebima oza pe na posa ya kofina savon te po savon ebima tozwa ba détail na élément oyo kande twanda ekoloba keza a yesenga te bando simbaka simba non a censé en sala nyonso comme exemple a bakomi savon on a du savon ici on va prendre du savon sans toucher on a du savon sans toucher et ici on a de l'eau sans forcer. Ok, merci, on a déjà de l'eau et on va nettoyer le main sans problème. Vraiment merci aux Congolais, merci la dame Mamie Thérèse Joko Kirongozi. Vraiment merci pour l'initiative. Vraiment merci à 1 million de fois. Congolais et Congolaises, fortifions-nous. Quelle union prouve l'amour, la force. Et c'est fini, Bapoli. Merci beaucoup, merci téléspectateurs, téléspectatrices, merci beaucoup. À la prochaine occasion. Yes, on peut essayer. Ici il y a du savon. Sans toucher. Sans toucher, ok. Et ici il y a de l'eau. Sans toucher. Waouh. Ça c'est vraiment du génie, merci madame, merci maman. C'est du génie ça. Merci maman. Ça sont des œuvres vraiment. Madeleine Congo. Madeleine Congo. Kokamwa ya boezala te bandeko tala yo mutu atembe tika tembe po mama Thérèse akamwisi lisusu batu ndenge kaka bomesano asala barobo ebele bomonaka na baboulevard asali lisusu mama Exploit oyo tozobenga ngo Madeleine Congo bandeko tala kaka na baperiode oyo ya COVID-19 mama Thérèse mama ya mayele nabengaka ye mwasi mutu asaleli biso lave-main intelligent oyo ozano na posa ya kofongola robinet te po mai ekitela na loboko ozano na posa te ya kofina po savon ebimela yo otie loboko ya pamba bandeko botala kaka na baimage ndenge savon yango moko ebimi umela umela yo mutu atembe yaka na planète J na Njile quartier 1 okomona lave-main intelligent otie loboko ebimisi savon otie loboko ebimisi mai otie loboko efesho maboko awa kutu lolenge ya malamu ya kosukisa COVID-19 yango yo nabengaka yo mwasi mutu Ici il y a du savon. Sans toucher. Sans toucher, ok. Et ici il y a de l'eau. Sans toucher. Waouh. Ça c'est vraiment du merci génie, madame, merci maman. C'est du génie ça. magazine pesa sango longonia na bino nyonso bozalaki liboso ya betando inene na bino po ya bolandi magazine pesa sango tokomi na suka ya magazine na biso pesa sango mbote na mama Thérèse mama ya mayele na bengaka ye mwasi mutu ba evre ya boye mama koba na yo koba po ya boye ezala te bamboka libanda botala kutu na bekoli ya minene leta bopesa mama maboko po na bekoli ike ezosenga nde bamashini ya boye ezala na badisposition ya bekoli surtout na baterrain ya babale na bopital en tout cas eza eloko moko ya malamu oyo soki pe totie yango na badisposition ya bafrontière na biso ya mboka ekosala eloko moko ya malamu bongo ya boye biso magazine topesa sango te bino pe bato ya libanda ya mboka bato boza na bapays limitrophe ya mboka na biso boluka mama Thérèse babiloko ya boye koma pe na bamboka na bino po ensemble to lutter contre pandémie oyo etungisi monde mobimba mbote na DJ Poison ya planète J ya Njile quartier 1 bino nyonso bosalaka na espace planète J ya quartier 1 gérant topesi bino bambote ya kosakana te ngai na bino tokutani na numero mosusu ya magazine pesa sango kala te bokozwa magazine planète J esiko wapi tokobanda talisa bino ndenge nini bana bayaka na bango kolekisa ntango na baje oyo ezalaka na planète J esika malamu ya kopema esika oyo koki kozwa mopepe na bana ndeti kaka oza libanda ya mboka magazine pesa sango